kundima patunetego oyo patiego moindo achana patiego oyo kundima patunetego oyo patiego Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bolamuka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote na bandeko yonso bobi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission Bayindo Bolamuka yei o mabota mabino to meseni koloba na tina semoko koluka kozongisa conscience ya moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo aze kotambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alei bisuka ya dendon yango moindo alei makoso yango moindo akei te na kolata basuvatuma ya tombola moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye ntonda nkita talantina ye nesongi ya nzila mfumuku soki ya munzala mpanda na ngola batindami kokoba bongo misala ya 1921 ona eleko ye baze président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine ntina ya manaka ye Bayindo Bolamuka koluka be conscience ya moindo ezonga na nzoto ya moindo moindo alongwa mobola ya yambo moindo alongwa esalelo moindo alongwa eloko liboso ya baloposo mosusu moindo azongela ntina na ye moindo alongwa observateur ya mokili kasi moindo akoma bongo acteur lokola baloposo yonso tokolika lokola tolobeli observation lelo tolingaki tolakisa bino bandeko boni moto moindo aze observateur ya mokili boni loposo moindo aze bongo motali ya mokili lolenge mokili eze kokenda lolenge mokili eze kotambola loposo moindo akoti te na kati atikali be libanda mpo alia basalela ye bilia mpo alata bapesa ye molato yango batindeli ye na bosoto na bango na tombola mpo amela esengi basalela ye yango bamelisi ye na biloko espire na yonso ye touti kopona lokola mwa bilembo mike oyo ekolakisa inconscience ya moindo to lolenge moto moindo aze observateur motali ya mokili na ye ngai nalobaka manaka ye Bayindo Bolamuka bolandaka yango sans tendance et sans parti pris toze koluka be bolamu ya moindo toze be koluka kozongisa boyebi kibomoto ya moindo ekoka bongo kozonga po nini balobaka biloko biyebi bakemi na motuka eze conséquence ya nzila biloko bibakemi na motuka eze conséquence ya nzila chauffeur aze kotambola kotala na ye nsima esalisi ye accident to likama nde esika basosoli retroviseur to baviseur esengi ezala po moto atako aze kotala liboso ayebaka na komona mayema aze koleka na nsima lokola nzila eze babisika mosusu mabulu kita mata ngomba kodende mpasi nde bayei kosala amortisseur eba ko amortir choc tango motuka eze kodenda mokumbi azala na mikakatano te na nzoto nde bati amortisseur tokoliki ya bakinota baklaxon yonso na motuka eze baconséquence ya nzila moto annonce te kokatisa akati fibriske akutani na motuka ezalaki kobima
Accident ya lolenge na tango ezeko salema nde petit à petit au fur et à mesure mokileze ko pusana nde baye ko sosola clignotant na baye bake na auto école baye bisi bango clignoter sengie pesama 30 à 25 mètres avant sika yoze ko kota mpo nini pona ko avertir baye baze ko koya na sima na mituka pe na makolo to na bato na biloko mosusu basosola position direction ye yo lingi bongo kozwa conséquence ya nzila ndeze ko bota oyo yonso ezeko toze ko mona lelo na motuka soko tozwe mituka ya 45 yango te mituka ya 60 soki tozwe mituka ya 60 yango te mituka ya ba 80 te ba 90 yango te mituka oyo toze ko mona lelo na eleko moko velo ezalaki lokola etamboleli ya luxe velo awa surtout na mboka na biso vers les années 60 moto azali na velo azo riche soko ayei na quartier na bino akobeta batuba akosala mpo alakisa bino ye nde azali na velo tokoliki yambo topusana fin 60 Vespa ezalaki moto azali na Vespa le plus riche ya quartier to ya veni Vespa malembe bantina ya biloko wana ezali kolongwa au fur et à mesure évolution mokili ezali kopusana bampose ezali kobakema Vespa ekokoma pamba mituka ya ebandeli bato bayebi soko ozali na 88 Mazda 818 à l'époque ozali riche ozali moto ya ntina ozali moto oyo bato bazali kobanga toyaki na ba Mercedes soko 170 soko tokoloba ta ndenge wana 180 oyo ya milai communément appelé Mercedes ya baluba esalaki mpe botan na yango na eleko moko kolala kolamuka ekiti mituka mosusu to lokola bazali kobakisa technologie mituka mosusu eyei na mokili tozali koloba mokili ezali koavance to technologie est avancée moyindo atikali observateur consommateur tango tozalaki na eleko ya ba velo yeso kwa sombi velo po ya ko torturer bandeko na ye po ya ko prouver bandeko na ye bino bokoki na ino ko somba ba velo te botala ngai na yebi to na ze déjà ko tambola na velo mokili epusani baloposo ba mesieni ko sala oyo bazo ba acteur bazo ko participer na développement ya mokili basali Vespa moto moindo congolais africain consommateur culé akei lisusu na Vespa mpo ya lolendo mpo ya lokumu mpo ya mapeka komimona ye supérieur ye likolo dessus ya bandeko na ye yango bato mingi ya ba génération ena basala pe lokote ata lelo bamikomisi ba politicien mais bango moko neleko na bango soko basalaki eloko te batambolaka na velo po basakanela basi yonso ya Kinshasa batambolaki na ba Vespa po nzila yonso bango bakoleke basi balanda bango makila mabe ya bayindo tolongwaki na Vespa ndenge touti koloba bato bayebi tokendeki na ba VW na bane 75 mata soko ze na VW oze moto ya malunga moto ya ntina moindo consommateur observateur basala yonso ye basala na mokili lolendo komimonisa po baze kotambola na VW bakoma bakombo na bango na bamatrikili yonso alors soko tozongi na motu ya masolo na biso ya lelo n'observation tolobeli moindo wana ya kala 60 ans passé na moindo ya lelo idem lolenge moko
moyindo observateur ayebi kokela te aze mpe na ntango te akela aze mpe na ntango te amituna baloposo mosusu babandaka awa bapusanaki awa bakomaki awa lelo baze awa te ntango bakomaki awa ya weleli asomba aya konyokola baninga aya kosakanela basi ntango bapusanaki awa yakei aweli ajwa aya konyokola baninga aya kosakanela basi ntango bakomaki awa alandi ajwa aya konyokola baninga pe asakanela yango cercle vicieux etikali na bomoi ya bayindo topesi ndakisa moko na ze penza na ba détail to na ba précision te IBTP ikotaki awa na mvula nini metokolikia ya vers les années fin 50 biloko moko ya ndenge wana debi 60 IBTP mbula yonso IBTP azali kobimisa b'ingénieur pe b'architecte mbula yonso kobanda soko toti même kobanda 60 to 61 IBTP ata soko tokopusa ye na 70 IBTP azali kobimisa mbula yonso b'ingénieur na b'architecte oyo je supposé bauti kozwa capacité qualité ya ko œuvre ya ko tonga ya ko participer na développement ya mboka na bango mais uta 60 yango uta bambula yango IBTP pa bandi ko bimisa bana ingénieur nini architecte nini ya IBTP a contribué na évolution ya mboka ata 4 km ya nzila faut bakenda kozwa bashino et bango ba intellectuel naino ba fandite de génération en génération yé yonso baleka na IBTP nano ba fandite ba mituna soko tango yinso ata banzila ya katikati ya ba quartier chinois ya asala ntina nini bango balekelaki na IBTP observateur bakopesa bango ba niveau lunette soko bakolobaka ndenge wana chinois ndaze ko pesa plan bango bazé rien que na niveau lunette bazé ko tala bazé lisusu bana malgré ba titre académique ba médecin ba silisi na soko na unikin oyo pe bakei ko bakisa niveau ya etelo na mikili ya poto tango bayeyi yawa bango pe batikali kaka bobservateur ya mokili moko te parmi bango azali kokota na évolution na développement ya mokili mpo nini mpo biloko ya mokili ezali na ntina te biloko ya mokili ezali na ntina te soi-disant bamédecin wana tozali na bamaladi ezali kotungisa bayindo soko fleu moko ya maladie eyei baexpert bamédecin ya libanda nde bakokoto mpo baya kosala barecherche mpo badécouvrir maladie et puis baluka koradike yango to baluka traitement approprié na maladie wana mais tozali na bamédecin tozali na baprofesseur médecin oyo basilisa na mikili ya poto batanga esika moko na bayi bazali na mikili ya poto ya bayindo observateur ya mikili mosusu nde acteur basé ko participer na développement ya mokili ba médecin na biso basé na ntango te entre bango bafanda basombitini ya makanisi pe koloba mais po nini biso te mpo nini biso te Ebola mpo epesa makombo loposo pembe ayei ndenge boyebi a créé virus na ye komeka yango epai na yo awa na bandundu ayei na kombo tango azongisi yango na 2015 awa ifalaki ye moko akenda koluka solution na yango esoko ba médecin américain bazala contaminé te tokoliki atoyebi te ravage nini elingaki esala
mana Liberia ravage nini lingaki sala na bamboka yonso oyo utaki kozwa Ebola. Ba médecin na biso ata ndenge maiwana malekaki epesi bango kaka ata mayele te. Homme politique observateur ya mokili. Homme politique observateur ya mokili. Ba moni liste ya ba grand oyo baleka. Ba yebi politique ya ba grand ndenge esalamelaka. Ba yebi que esengi bazala ba nationaliste, ba révolutionnaire, ba yebi que révolution yonso ko bandaka na koluka koboma nzale pa ya ba peuple. Ba yebi ete tango yonso peuple azena milangwa eze tango loposo pemba ka ko manipuler. Même observateur ya mokili moto ta koluka ko conscientiser peuple atako bayebi loposo pembe nde cause ya souffrance ya l'homme noir. Bakolobate batikali bazingi maboko na ba échelon yonso yetotangi batoena bazebe ba observateur balingi maboko ba homme religieux également balingi maboko nzokande na mibu yonso yeto bimisi ba intellectuel na ba couche yonso bato na bato lokola mboka eze ko évoluer te lokola continent eze ko évoluer te ko avancer te bato yonso esengelaki bakota baluka kozala bongo bakteur motuna ya yambo mpo nini soko totangi etelo moko na baloposo pembe bango bakeli biso ba reparateur mpo nini soko tosambeli nzambe moko na loposo pembe bango bakeli biso ba reparateur mpo nini ekozongisa biso ya koloba seke ezena nangi sous roche eloko moko ebatemi na kati oyo esengi na biso toluka ko détecter. Voilà mboka ya bato ya mayele, voilà mboka ya ba conscient lolenge kokaki kotambolela. Mais j'ai pas si lelo médecin c'est ko sala mosala ya médecine par rapport à foi batangisa ye na médecine malaria eko sungamaka na 500 mg ya kinine topé soko babiloko yango ba dose unique ebimi lelo ebele eko tretaka malaria. Médecin iye asilisa betelo na mikanda ya loposo pembe asali serment yango emongo ze serment d'Hippocrate. Hippocrate loposo pembe abandi ko sala mosala ayebi ko pesa kisi kolandela ba maladie lolenge ye atangelaki akutani na ka to akomi na liboso ya likambo moko malade moko songolo aye na malaria supposé apesi 500 mg ya kinine lolenge batangisa ye 500 mg ya kinine ekobomaka malaria apesi 500 mg na malaria a résisté to malade et résisté tango malade résisté a utilisé deuxième formule pour baser kaka na formule moko te toze kopesa ndakisa baser kaka na formule moko te ya kinine aluki soko ba dose d'attaque soko ba dose unique akobi kopesa malaria a résisté. Médecin oyo na place à l'acteur alanda évolution mpo nini malaria batangisaka biso 500 mg ya kinini ndeko bomaye batangisa biso dose unique dose d'attaque nde ekobomaka malaria même mpo nini na utiliser ba formule yengai na tanga iye na zwela diplôme kasi malaria a résisté te médecin a baloki mopanzi a saleli foi alobi na libota na malade na moni suspect mpo ndenge na peseli traitement oyo na bandaki na 500 mg ya malaria na yeyi na ba dose unique ba dose d'attaque nanona na ino na kutana na malaria ya lolenge boyete eze problème familial bokenda boluka pasteur
botala développement wana botala ndenge médecin akei ko raisonner par rapport à foi, par rapport à foi. Apesi 500 mg po yango atanga ekosukisaka malaria et persister. Aluki dose unique apesi et persister. Aluki soko dose d'attaque abakisi et persister. Médecin na esika alanda évolution azala acteur atia doute méthodique nkisi et j'ai réellement 500 mg kisi et j'ai réellement dose d'attaque dose unique à saloli foi alobi naino nakutana na malaria ya boyete bokenda boluka ba pasteur maladie ye namoni yango clarté mpo nini olobi te kisi ye namoni yango clarté observateur mpo ya yo médecin mikili ya poto basala nde batinda yo consommateur nzokande soko bozala bato ya mayele soko tokota na évolution bactérie ya mokili eloko ya liboso médecin ngaki asalela doute méthodique parce que réellement nkisi ye eze 500 mg mpo ekoki malaria te nkisi ye eze expiré nkisi ye eze réellement na bakalite ye esengelaki kisi ezala nango na nzoto ya moto te ye mpe arekopia kaka oyo loposo pembe atangisa ye bakanisa te bango moko loposo pembe basalela biso bakisi ya mbuma oyo eze na ba déchets toxiques ebele oyo simoze kobela malaria ndenge kaka osali traitement ya malaria sima nango komi moto ya estomac mbuma ya kisi monene na nzoto ya moto kei kofanda estomac azoi du mal ya konika yango atumbi baesui ya estomac. Ba médecin na biso bango bakimi na effervescent bango baluki ba méthode mosusu po bango basé kolanda évolution basé batteur et biso te biso kako batangisaka bango yango o batangisaka bango yango bato basé na ntango te baluka kokoto na évolution loposo pemba kotinda ba vaccin na ye na Afrique to na République démocratique ya Congo toze na ligue ya ba médecin oyo bakokumisaka bakokendaka de partout kosala ba opération même mon côté à koloba mpo nini uta la nuit de temps maladie ekobota mepai na biso vaccin na yango ekobimela na mikili ya poto oh mais non tango tobandi manaka tolobi motuka biloko ebele bakemi na motuka conséquence ya nzila ingeta mais conséquence iye ba médecin bakutani na yango kasi falaki yango nde kumba bango na kokota na évolution ya mokili mpo nini uta la nuit de temps maladie ekobotama sokwawa vaccin iye kozala soko pe préventif pona ba maladie yango ekouta na mikili ya poto na ba maladie tropicale ya biso baye ya bamboka ya moto loposo pembe moto ya mboka ya malili nde fois salaka ba mino na yango tonkisi na yango ba médecin ba ignorant ba observateur etali bango te bazé na ntango te baluka koyeba origine ya yango moko soko virus soko maladie origine ya vaccin te loposo pembe soko akotinda moustiquaire imprégné insecticide bazui contre-expertise ezete ba professeur a ibetope entre bango babimisi combien de générations ya ingénieur na intellectuel soko ba architecte bolimbisi na ino batunite mpo nini biso mvula na mvula IBTP ya kobimisaka soko plus de 1000 et quelques ingénieurs plus de 1000 et quelques architectes ba professeur entre bango na mibu yonso ye bango basali na kokamba na IBTP na ino bafandi te batuna mpo nini ata soko tokobimisa ba architecte pe ba ingénieur mpo batonga ata 1 kilomètre ya nzila il faut ba chinois. Mao Tse-tung
atika liloba moko alobi, la révolution n'est pas un dîner de gala. Ko ça la révolution eloko ya masekite. Et l'autorité compétente kondi ya mboka oyo bazali na mabilité ya kokamba bango esengelaki bakota na révolution. Soko esengi banzila na ino ya kati to banda yango na kokule kaka rien que ba béton ingeta toze na kayas, toze na ciment, toze na sable, toze na ba maçon. Mouzé Kabila azouaki ingénieur ya Ibeto pe basa la cité de l'an 2000 na il mateba na Kinsuka. Tokoliki ya bakoka ata kotele misa béton mon côté na ebale. Mais bazala ki ba distinga, bazala bayeye balongwa IBTP na Lolendo na Lokumu bango bato ya mayele. Cité de l'an 2000, Mouzé Kabila lobaki na ko promouvoir ba valeur ya ba imboka. Benjoniere wana mingi boyebi lisolo wana bakima bakatisa na nzila ya bwato po bazanga lolenge ya kopesa rapport na Mouzé Kabila. Ingeta ezalaki mbeba falaki bazonga baloba toze ko arriver te kotele misa béton na mai. Babandi ko sombetini ya makanisi. Bongo bango kuna epai na bango bakosalaka nini? Po batele misa béton na mai. Eze kaka partie physique. Ah bakokenda soko bakutani na bayemayele babi non. Kotonga na mai mai eze mokili mosusu. E komi problème mosusu. Boyebi spirituel et yingela pe sangana na boyebi physique to science. Baye ya mayele oyo bayebi kotonga boyokani na milimo ya mai bakoya bakoloba bakosenga nzira po eze mokili mosusu eze pe na mibeko nango eze pe netamboleli na yango. Me bango bakimi esika bayaki kososola ete mondele atangisa bango ebobolo ya pamba mapesa bango bwanya pe mayele te. Baye batangi na Chine bayebi Poso mobimba, bakendeki kotanga pe construction, bien sûr. Poso mobimba, kobanda lundi te jeudi, ezalaki université mpo ya bato yonso. Vendredi, samedi, férié pour na bétranger. Mais cours kobi pour na baimboka, autochtone. Kuna, bazalaki kokenda ko apprendre ni. Partie invisible, partie spirituelle. Mpo ya boanya na ba. Oya biso baswa disons ba ya mayele bo observateur aneyi bokomona ba étudiant mosusu ba ko silisa ba ko coller lisusu na ebite lelo soko to recensé bango to ko sala soko plus de 50 millions d'ingénieurs na ebite to ko sala combien de millions il y a ba intellectuel ba kalaka rien que po bazala bo observateur ba yebate ko kota na etamboleli ya mokili. Na etamboleli ya mokili. Berojo zeko timona na inote ba architecte, ba ingénieur, ba indo oyo basisi na IBTP bakenda bazwa ntango ba mituna mpo nini mabulu eze koleka ingeta bakanali ya mai ezete. Bakanali ya mai ezete il faut kaka toluka ba topographe ya mikili ya mpoto toluka baya kosaila biso na bakanali ya mai. Lolenge mai ekoki etambole. C'est vraiment pas si peu regrettable. Tokoloba na bandeko na biso balandi botaksaka biso te na makanisi na bino pe na volonté na bino. Ntango bino boze kolala mpongi biso toze ko tala etamboleli ya mokili. Toze ko mituna mpo nini moindo azala be observateur. Ingeta bandeko balandi pe na ndako esika boze bolobi bongo bino moko boza bactère bosali nini. Ezena bato baleka na Rome baebi ezalaka na moto moko bakobengaka guetteur. Moto moko bakobengaka guetteur na bakan esika bosali campement na bino. Bakotia moto moko pona kotala position ya monguna. Monongi moto moko anonga.
motomona soko azali kononga ekayebisu bino namoni monguna azali koya bino boloba na ye te to botuna ye te yo monongi osali deja nini me ye asali mosala na ye ye bolobaki anonga c'est-à-dire soko amoni ainforme bino soko amoni alerte bino tango ye amoni ayebisi bino namoni position ya malamu te bino bozwa position bino bose disposer mais bino botuna ye te yo sali nini ya omoni kasi nga namoni nayebisi bino nesongi nzila fumuku soki ya munzala mpanda na ngola molakisi nzila baprofete batindami balakisaka be nzila nayebi to ayebi prophète savant ayebisa biso soko ascenseur chaîne musicale esalama na prophète moko songolo te bayaka na baprincipe yango ye manaka bayindo bolamuka eyei kolakisa bino baprincipe baintellectuel bayebi te ke bazeba observateur bayebi te ke bazeba observateur moto azali kolia soko tozongi moke na bantango yeleki bokososolake bana ya babola bazalaki mwa mayele bazalaki mwa na bakalite koleka bana ya bozwi mpo nini kaka na kolia bana babola na kokelela na bango bakolia mitekwa bakolia mwa malemba na kokelela na bango bakolia mwa matembele mwa bikalakasa na kokelela na bango bakolia mwa bitekoteko na kokelela na bango mwa pondu tango mosusu bazwei mbongo soko ya kokenda wana chambre froide ezalaki lokola lelo te bakotia soko mwa ndakala mopanzi na tango ya makelele lokola misolo ezete bakotima na libulu bazwei makelele bazwei makelele na mabulu balambi mwa pondu na bango bayebi kotia mwa bankasa na kati oyo ekobalana na kozala na bango baye ya mabota ya bazwi bango nde bazaki kokota ba supermarché bango nde kolia biloko ya chambre froide ezalaki kopesa différence bana ya bazanga bana ya babola bazalaki kobele mingi te bana ya babola bazalaki mayele mingi na kelasi bana ya bato ya bozwi oyo balingaki mingi ba supermarché oyo balingaki mingi biloko ya chambre froide biloko ya malili ba crème ba laska ba hamburger ba yonso bazalaki ba maladif pe ba zololo ba bolole mwa bana bateba topusani mondele na souci ya ko détruire mokili ya baindo akomisi biloko ye soko to bande ko mona luxe akomisi yango à la portée de tout le monde ingeta moto moindo alobi développement lelo facilement mwana moko boye akoki akota supermarché facilement mwana moko boye yonso alingi kosomba na chambre froide akokenda sombi soko mikila soko mipanzi soko hamburger soko shawarma soko nini ekomi à la portée de tout le monde et pour mona na moto ya ntina faut kenda kolia bongo soko boze kofutela na moto olei soko matembele to biloko ya matiti mposo mobimba balobi o penza komisi libumu ya bana yonso vert yo moko complexe d'infériorité mpo libumu ya bana ekoma vert te na yebi te nani akendaka kotia soko jumelle na libumu yango amonaka ekoma langi ya mai ya pondu yo mpe folakisa bango ke ose à la page mikolo wana mipanzi mikolo wana mabumu ya ngombe mikolo wana mikila mikolo wana mbanga mikolo wana lolemo po bilia yango wana bandeko yango bakoliaka lolemo soko mikwa lelo ekomi mikwa babengaka soko microbos mpola kisa yo posé à la page yo posé évoluer lelo plus jeune le plus jeune azali ko détenir diabète 6 ans ba maladie wana ezalaki réservé na classe moko na baye moko songolo lelo ba maladie iye ezalaki te na mabota ya babola ekomi ba médecin bakosala analyse te
bakozala te acteur, bango pe observateur, ba consommateur, bango moko pe ba ebite nini basala. Nzoka nde bino ba eboze na mikili ya poto. Boyebi ke instance yonso eze na ba service ya recherche nango, médecine, technique, étude soko ya ba département yonso eze na ba bureau d'étude nango. Ba département yonso bolimbi eze na ba bureau d'étude nango. Mpo nini nakala to ya mortalité ezalaki te lolenge ekomi lelo. Mpo nini diabète ezalaki biso toyebaki diabète lokola maladie héréditaire soko bankoko na bino bazalaki na yango nde moko to mibale parmi bankoko parmi ba génération ezali kolanda na nsima bakokaki kozala na diabète. Mais mpo nini lelo diabète ekomi na libota yonso. Mpo nini lelo maladie ya carie dentaire ezalaki te pa ya biso indo lokola ekomi lelo okoleka lopango te bato mine misato babelaka maladie ya mino, bato mine misato carie dentaire, bato mine misato na lopango carie dentaire. Mpo nini lelo nkufa ekomi susu eloko ya kokama lelo ebakisami AVC afandaki kaka boye akei na esika ba médecin bakota na etamboleli ya mokili balobi kosiki bota babetaki ye kibota. Mais po nini différence ya raisonnement ewana loposo pembe akei na bureau d'étude po nini bato bakomi kokwea kokufa boye ate baze kolia biloko ya mafuta mingi mafuta ekei kofanda na motema komi na difficulté ya kopompe makila nde sika salaka choc coup circuit makila zongi na kati na ye AVC eze soko accident vasculaire te eze na signification scientifique. Makile bimaki na zolo me ingeta makile ko bima na zolo. C'est démontré na bayi science. Et pas inabiso basaleli foi. Eze kosiki bota. Kaka na bayindo nde batata mwasi bandoki. Metango bokendeki kotanga etelo na bango baloposo pembe to ebite mikolo bino boyaki te bino pe bolukaki botuna mpo nini eze na mikolo mosusu biso tokoyaka te bango bakolo mboka bakoyaka bango baloposo mosusu bakoyaka partie spirituelle babombela kibino nzoka nde nzoto soko ezangi molimo eze bobolo yango se décomposaka yango pe mayele na bino eze ko se décomposer boze ko silika po nini faraki to betere bino maboko observateur ya mokili vraiment muindo ayebi même pas ko pesa valeur respect moko na maye ya ye. Donc oyo kaka ya libanda nde ntina muindo ayebi te ko pesa respect ko considérer maye ya ye. Lobe ezalaki 3 mai mokolo ya ntina na mokili 526 ans Rwanzinga nku azwaki baptême esika pasi ya bayindo ekota eloko moko ifalaki ezala na baatelier ifalaki ezala na ba conférence ezala organisation ebele elobela mokolo wana po eze mokolo ya boyebi pe mokolo ya ntina ezala mokolo ye bato esengelaki bazwa mayele 3 mai 1491 Rwanzinga nku azoi baptême kokweya ya royaume Congo mais okokamwa lobi na information attache ne moko te ya République démocratique ya Congo alobeli yango balobeli 1er mai 1993 bolimbisi 1er mai 1997 Maria bimaki na nzete kauka kuna na Kingasani na Kimbateke esika ba katoliki bakoma kokenda kozwa l'inspiration Maria bimi na nzete soko ya ze symbole ya bénédiction nzete botambu mebelete mais nzete kauki
Mais bato ba considérer yango. 3 mai, bato ba ke kolobela journée mondiale ya presse. Ingete ze mabete, eze moko ya ba information. Mais 3 mai ya 1491. Rwandinganku andimi ko gumba mela ba escroc ya ba missionnaire catholique. Et pas ikani moindo akota na pasi telelo 526 ans. Moindo nyokwa maka. Loposo ya oye kufi koleka ba loposo yonso. Soko toko zonga na masolo wana tale sika toko yako sosola pe pa ikani totika la observateur. Rwandinga kwa zaiki kotambola na tapi. Asaki kotambola na tapi. O loposo pembe akamwa. Bakuta kiye na velours na soie. Toyebaki kosala ba kiti ya ivoire o roi zaki kufandela. Kiti ya roi bango moko bakoma ezaki composé d'ivoire et d'or pur. Moindo yebaki kosala. Acteur. Le lopo ambome nzoto ya moindo ça fait mal. Bazui bandako ya malili otolobi ba morgue et salemi lelo bakisi malili. Lelo formule mosusu tokoma kokenda na mabulu biloko yonso ya libumu etikala. Moto akufi fo ba pasola balongoli misopo nyonso bazui babitendi ya salite babifunda bakotisi na kati batongi. Ingeta bolobi na souci moto abebate. Mais bakozwa soko 3 litres ya formol bako pomper. Mais kozala mawa bokei kozwa nzoto naino efandi ngonga mitano te ekomi kopesa solo. Bokosala recours batia café batia soko matiti basusu bakotia mazute basusu bakozwa nkasa ya paipai ba formule yonso. Mais ba médecin naino batuna te moindo wana oyo ya kelasi ya lelote moindo wana oyo ya brassage na loposo pembete asala formol iamboma ba corps pharaonique ba pharaon na biso balali ba millions de années wana baindo wana tango moindo azweye pa ya tata akeli likolo na se incarnation verticale inspiration verticale tata zekoloba na baindo bazeko kela banzoto ya ba pharaon to amboma ya bango na concours ya nani na appui ya nani ya biso na biso baindo na bwanya na biso baindo totonga pyramide d'Égypte grite elokote mabanga taillé et lelo bayi bazeko sala ba recherche bazeko tala mabanga yetonga pyramide ndenge zalela taillé ezala na industrie mobimba chargé ya kotaye mabanga wana. Et lolenge tozaki kosala ba écrit na kati ya ba pyramide. Ezalaki azarote. Tozalaki na matériel nécessaire. C'est-à-dire pour komana libanga et jaronini ya libanga. Tozaki kokoma yango na nini. Bayeba ko kanisa yango lelo bazate. Ozeko solana intellectuel atuniyo bakoko na biso basala nini. Abiso baindo sans mondele tozete. Oh. Kasi yo kumisho za intellectuel. Yo kumisho tangaki pena ye mondele te. Oze auxiliaire. Effort nini sikawa osali polongwa auxiliaire. Effort nini sikawa osali mondela lobaka nini. Tango malade yaka epai na ye. Tango nzale ingela ke epai na ye. Alobaka nini. Po yoloba sa mondele biso baindo tozete tangaki po nini. Ba médecin lelo ba yebite mpo nini to ya mortalité ezeko mata. Bango bakimi na foi balobi kindokinde bakimi. Kindokinde ekoli. Chingeta. Bandoki yango baje kaka awa na Afrique. Mais mondele pa azena ngona na nkota na sorcellerie, azena ba sorcier na ye. Babwa keli un mauvais sort. L'opposé peut même moto aloba yango.
On lui a jeté du mauvais sort. Ce qui n'est pas inayepe, bah on voutaka. Mais mpo nini azé ko sala naino étude sur le plan scientifique. Mosuni naino ezena ba principe na yango. Ngombe il y a 2 semaines a pesé 600 kilos. Vente exclusive en Afrique. Vente exclusive en Afrique. Bah médecin, bah homme de science, bah intellectuel, bah observateur. Lelo, pondu, il y a projet et côté na République démocratique ya Congo. 4-5 mois, manioko et koli ekomi milai minene. Molekisi mposo yoko po bimisa yango, nyonso poli. Engrais chimique. Yonso bakolona engrais chimique. Ba homme de science, ba intellectuel, moto akotuna te. Ba observateur. Mabele na biso République démocratique ya Congo, mabele na biso ya Afrique, ezalaki na posa ya engrais chimique po botisa biloko. Sikawa to sala analyse. Tango bato bakomi kolona na kotia engrais chimique. Na tango bato balonaki na kozanga engrais chimique. Esika nini nkufa iye, esika nini pasi bokone bakemi na engrais chimique. Effort nini bosali bino ba homme politique po boluka ko bimisa peuple na bino, po boluka tomi bimisa na mpasi yena. Baindo ba congolais bakoliaka mingi ndunda, ndunde ze renouvellement ya globule rouge. Mais bana baindo baze ko kufa bena kozanga makila. Oh, mais c'est contradictoire. Ba médecin faraki ba salaba, ba atelier ba salaba conférence. Ba sangisa makanisi kotuna. Mpo nini ndunde ze eloko ye tolma pasi yango ndako yonso ekoliaka. Mais bana baze kozanga makila po ingeta ndunda wane ze ya engrais chimique. Ezete nambula iye monene nango epesi. Bomoni ndunda ekoli talent zete monene mais ndunda ya bébé. Nzoka ndeta musu ndunda po pesa makoki ya bomoi esengala ke koma na tango ya kibolenge na yango. Mais lokwa bati engrais ezena ino bébé ya ndunda me pesi nzoto ya mobange ya ndunda. Yoli yango na likaniso zeko buka ndunda ekola, ndunda ekomela, ndunda o ezena makoki ya ko restituer ba valeur nutritive na kati ya nzoto. Molei ndunda ezanga vitamine, ndunda ezanga protéine, olei ebembe ya ndunda. Régie des oa kotia ka kisi na mai. Ba chimiste na biso kisi wana chlore e benga mi chlore loposo pembe nda loba mais loposo pembe akomela ke mai ya pompite apesi ba raison ezena calcaire avancé ezena na bino boyebi e po nini biso tomeli yango biso banyama biso banzite biso barobo peto zilate mondele mokolo moko aya abandi ko ebisa biso tokopesa bino lisu chlore te tala po oyo pa ko yana ngwe kozala kaka mabe, c'est-à-dire tata moko akei na wenze asombi likayabu mpo bapuku batungisaki ye mingi na ndako, asombi likayabu aze ko yana ngo na ndako toloba po alingaka bampuku yango mingi asepelaki na makelele batiaki na butu nde asombi likayabu mpo ebokolo bapuku tokoliki te. Tango moto asombaka mosuni, tango moto asombaka mbisi mpo ya bampuku ezalaka tango akomi na suka na lobi lelo balia pe suka na bango. Tango yonso loposo pemba kosale loko moko songolo mpo ya biso tozeba mpoko na ye. Loposo pembe akolingaka Congo kasa kolingaka ba Congolais te, akolingaka Afrique kasa kolingaka ba Africain te. Nani akobikisa ba Africain?
tala mfumu kimbangu na 1921 ayeko sakola moindo mokolo akomiyeba akosala bengunduka oyo ekokamwisa mokili mokolo moindo akomiyeba moindo akokoma mondele mondele akokoma moindo moindo akokoma mondele rien que koloba modèle à suivre yango bilaka ya mfumu kimbangu yango bilaka ya mfumu kimbangu moindo akei na spiritualité kuna akei kotanga testament nzoka na bino baye botangi boyebi ke testament ekozwaka valeur soko mokolo nango akufi mais ntango bozali kotanga nouveau na ancien testament toloba nini nzambe yango akufa botangaka mpe bino baye ya mayele dictionnaire eze esi référence na bino bato ya mayele testament soko moto akomi testament zeli na ino na bomoi testament wana ezali na valeur te kaka soko atiki mokili akufi sima ya nkufa na ye nde testament ezwi valeur valeur bino bopesa na testament oyo ze bible ancien na nouveau testament na bible po boyebi mokolo nango nzambe oyo akoma yango akufa soko nzambe azo présent aze omniscient omnipotent omniprésent mpo nini tokotanga ye na testament mpo nini tokoso refere na ye na testament soko testament eze na ntina kaka na moto ya kufi soko nzambe akufa te to se refere na ye na présent nzambe yango asala kaka na bato moko te akei asuki mpe na bato yango donc abanda mpe asuka na bato moko biso mpo tomona monene ya nzambe il faut se refere na Georgine tanga Georgine 12 Georgine 14 pour se référer na nzambe tanga soko na Emilienne 15 tina 21 nde okomona non tokoli ke lelo même ba homme de science ba intellectuel mingi parmi bino ba mama boyebi oboti mwana mobali na ye kotala ona maternité a douter na présence ya mwana tant mosupo mwana botami kaka moi po ya longengu un peu clair moi pembe tata douter oze komona ke yebi ba couple belé mabala ekufa te kasi tata accepta mwana tango mwana zwei akoli longengo ya moi ezongisi mposo na ye normal apesi tango mosusu ba trait ya tata nde tata ye kondima boyebi na mabota baboti batata mingi basenga banengwa bolimbisi nakaniselaki yo mabe mpo nini rien que po mwana botamaki na mwa longengo ya loposo mais lelo ba homme de science wana bino ba intellectuel ba kalaka bokei bozeye kondima au nom de la foi biso yonso na baindo na baloposo pembe touta na nkoko moko Adam na Ève. Mais lokola Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soko biso yonso touta ki nkoko moko. Mais lelo na libota na soko zena bana misa totomine. Okoza na mwana moko morphologie chinoise. Okoza na mwana moko lokola ba allemand. Okoki poza na mwana mosusu moindo. Oboti barase yonso po nzamba ko bongwa na kata ze moko. Lobi lelo pe libela na libela. Soko na tango wana loposo moko nde botaki ba loposo yonso. Kasi lelo pe loposo moko lokwa tata mokeli abongwa na te. Loposo moko fwe bota ba loposo yonso. Soko lelo esalamite c'est que salemaka te. Bato na coin na bango na bakombo na bango na bonzambe na bango na bizaleli na bango. Yango bato na bato bazeye ko sala pe bokasi na eteni na bango balanda évolution ya mokili. Ba chinois ba japonais ba coréen balinga maboko te lokola ba européen bazeye ko sala biso to ko sala te to bénéficier na oya bango te. Ba longwa ki observateur na mokili ba lukaki bazala bacteur. Ba longwa ki observateur ba lukaki bazala bacteur. Yango lelo chine pe amemi biso na mokili na ye. Tu n'as pas même biso na mokili na ye. Tango tozalaki na ba TV ya minene, ba soko ba Gruding, soko ba Tatung. Bato na neteni na bango basali ya minene.
Européen, basali ya minene, asiatique, bakeli ya minene. Lelo to komi na plasma na ba LED. Loposo pe mbaze ko sala. Asiatique, baze ko sala. Yo moindo consommateur. Ah neni jeno azena retard boy. Ndako na eka be kra minene ya pamba ya bakunki boy. Bandako koma na ba LED. Ingeta. Bandako koma na ba LED. Asiatique basali pe LED na bango. Bongo yo moindo. Moindo ya année 50, ya année 40, observateur consommateur. Niveau d'étude, soko inférieur. Tango wana bato bazeko suka, soko na 6e primaire. To poussani. Bakalaka baye vers les années 60. Malgré l'intellectuel babakemi, moindo atikali consommateur, observateur ya mokili. Bato bazeko suka na ba D6. Ba universitaire baké Louvanyu me fungwa mi bato bakeiti na ba université. Moindo atikali consommateur observateur. To yeyi lelo bato bakomi soko ba bidoc, ba tridoc, double diplôme, 3 diplômes. Moindo atikali observateur consommateur. Po nini te to fanda? Po nini te to mituna? Nzamba kelaki yo moindo kakoza l'observateur a mokili. Bakozwa mbisi ba pompe belé ya engrais chimique. Bazé ko sala lisusu te mosuni iye. Bazé ko sala lisusu te biloko iye. Ekobakisa makoki ya bomo ina nzoto ya moto. Mais bakomi ko sala biloko commercial. Rien que po ba ko commercialiser yango epai na yo moindo. Telelo moindo falinga maboko batindela ke bilia na chambre froide. Toze na balak. Toze na fleuve. Oze na réserve ya mbisi soko ya combien de générations mbisi koma koliana. Tango bato baboya ki biloko ya chambre froide, tolobi mo totala na ino epai ya bandeko na biso na Équateur batinda mbisi totala babisika mosusu balaka ezali tinda mbisi. Esika bayaki ko incriminer babwaki Ebola balobi Ebola jusque là bazali ko incriminer na bayeba koliaka nyama ya zamba. Ezemawa nani akoloba mondele nzambe nde alobi, mondele angelu nde alobi, mondele mokolo mokili nde alobi. Biloko ya fresh etulaka, mbisi nyama ya zamba etulaka, nzoka yango nde bomoi. Bato bakimi lisusu, bazongi lisusu, na nzungu ya loposo pembe, chambre froide. Mbisi, babeti nkisi, capable de reproduire plus de 5 millions ya maki. Mbisi ya une semaine. Et comme prêt à kolia. Ngombe ya 2 semaines, 600 kilos. Mafuta na mafuta. Nanzoto ya moto keiko sala nini. Engrais chimique. Et keiko polela nanzoto na yo. Médecin a pesinki se simbite. Akimeli na foi. Lolenge moko na moto homme de science ya monaki mwasi soko asangeni na mobali te kobote zete. Mais lokola ze observateur consommateur ayebite koluka kokota na évolution ya mokili akokima na foi na makambo ya Yesu alobi les choses cachées sont à Dieu, à l'homme les choses révélées. Abeti lisolo par rapport ya foi. Mokileze ko tambola na foi. To mokileze ko tambola na réalité. Lo sambo nini eze soko yoki nzala olinza lesili. Hete. Tete mokeli atia kinzala na kati ya moto atie bilia. Soko yoki nzala zwa bilia lia. Obeli mino eze. Même soko kotia lo sambo accompagné na mino. Bankoko na biso babotaka na césarienne te. Bana bazalaka kaka na position malamu. Mayele nini esalaki bakoko ba observer zimi ya mwasi ko bandana na 0 jour to na première minute
tina 9e mois babotaka pe mapasa mine mitano kutu wana qualité ya baindo kobota ba mapasa mena césarienne te mpo nini lelo mwasi soko akei kobota entre la vie et la mort boyebita kotonga même la kilo médecin zeko te boyebi ke ndenge mwasi ayaka koboto ezalaka to liwa nto kufa to bika yambo zeko yawa leka na ino na église po na ba quartier to fandi bazeko lalisa bato pongi moye bato bakenda na ko evre côté scientifique ezete bato bazeko koluka ko evre na domaine spirituel oyo bakoko ko maîtriser te po spiritualité yango eze spiritualité étrangère religion étrangère ekokokate ko fongolo baindo bankoko na biso babotaka babotisaka mpo nini te ba médecin ya lelo po batika la observateur te baloba to balisa makanisi oyo bankoko na biso batambolaka na yango basi babotaka na kozanga koleka na césarienne toluka toyeba mayele nini bango baza po soko to bandi ko remonter le temps bokomona ke mayele ya nkoko ye eutaka na nkoko mayele ya nkoko ye eutaka na nkoko te na bankoko ya yambo bazwaka mayele epa ya nani pa ya tata keli likolo na se to na milimo ye ezingelaka mokili molimo na molimo se revelaka epa ya bankoko koloba na bango na pasi ya kobota ngai matiti boye na ko facilitaka kobota ekoti lokolo inspiration na tango ya pasi ya koboto bakopesa mwana soko mwasi matiti mwana botami na kimia bakati motolo mwasi ya zongi ezalaki drame te $500 pour mwasi ya boti 1000 et quelques dollars pour mwasi ya boti lelo médecin azali ko proférer mwasi aleka na césarienne po ye misolo na ye bakema baindo tolamuka tokoki te kokoba kozala observateur ya mokili basusu bazali kokela biso basusu basambeli mpo nini tozali kobanga kotuna mituna kointerpele bayaki na mokanda ya biblia mpo nini bino moko bokosambelaka te lolenge botinda biso tosambela mpo nini mokanda na bino elobi nous serons la tête et non la queue malgré baindo bazali kosambela bazali bamikila malgré baindo bazali kosambela makasi mpasi ezali kokoba bafazer babimi ebele na nzela bana bashege koloba te tokosuka wapi homme politique mpo nini bamboka na bino ezali kaka na désordre politique oyo elekaki na Kenya yango ekoleka na Côte d'Ivoire oyo elekaki na Côte d'Ivoire yango ekoleka na Burkina Faso oyo elekaki na Burkina Faso yango ekoleka na Congo Brazza mpo nini soko bolongwe observateur ya mokili boluki bozala acteur bokoyeba politique nini ba dirigeant africain bako appliquer na Afrique po bazala réellement ba indépendant ba médecin soko bolongwe observateur bokoyeba nini esengi bosala po bokota na kati ya évolution ya mokili ba malade na biso mais biso moko foto lukelango ba solution toko sala bankisi ieko balana na ba réalité ya misuni na biso na réalité ya nature na biso bato ya moto toko mela bakisi ezokenda ko sala ndenge nini na melikisi na zeko tambola na moi makasi moteme chauffer makasi inkisi yango na kati ya estomac ezeko sala lolenge kani loposo pembe fuatinda bino bayambi soko pe ba gardien boyambaka kaka boyambaka contre expertise ezete bobservateur politicien yebite nini ya sala po peuple na elongwa na nzela na makanisi na akenda ko defa na mikili ya poto na makanisi na akenda ko senga aide batindela ba conteneur ya vivre frais yango nde yako ako radiquer nzala na mboka na ye observateur consommateur banda na classe politique classe soko nani classe religieuse yonso tena na dernière couche ba consommateur
ba consommateur to ebite to sala nini nesongenzi na fumukusu kia mzala mpanda na ngola ba yene leko ye mola kisinzila baze ko talisa ba indo nzela na biso fumu kimbango nyonso ko bandaka na mental mauche tunga salaki révolution culturelle yango sali lelo Chine moko ya ba grande puissance marché mondial lelo et pays ya ba chinois révolution culturelle obimi libanda ya makanisi oze moto ya kozalate mpo nini te biso lelo ba intellectuel ba homme de science ba homme religieux ba homme politique to sala makasi ya kofanda to tuna to uti wapi to komi wapi pe to se kokenda wapi mpo nini to ze ko avancer te na kombo ya Yesu makasi koleka okoleka balabala te église okoleka balabala te groupe de prière okoleka balabala te boyebi lo lengeze awa na République démocratique ya Congo mais po nini ba observateur na mabele ye etondan kita moindo mobola ya yambo na mabele ye okoki obwaka graine likolo ya mir eboti moindo azeko kokate kolia ndunda taux ya mortalité élevé ba maladie iye toyebi provenance te kake pai na yo moindo po nini moindo yakala consommateur observateur moindo yo ya bileko euti koleka récent wa consommateur observateur moindo ya lelo na vie présente consommateur observateur malgré ba niveau de ti de bongwani malgré technologie et ezeko kola na bisika mosusu loposope mbasali internet point s'informer basiatique pe basali ya bango internet po ba s'informer moto moindo pa ina yo internet eze musique porno kofinga ozepe kaka be consommateur bato mayele na biso nsuka na bango babelaka liboma garçon akoma liboma ingeta mayele lekaki na baloposo mosusu mayele ekokumbaka bango na kokela epa ya baindo mayele kokomisaka moto liboma okutani na moto moko oyebaka kala bizarre me oya koma boye lolenge kani mayele bitanga mayele ndele kaki oh bango kuna bato mayele na bango bakeli epai na biso baindo mayele koma kopesa liboma eze pasi bande ko balandi yango tolobaka toze ko répéter bolandaka manaka baindo bolamuka sans tendance et sans parti pris mpasi ndeze ko kumba bato na révolution maoche tung soka salaki révolution po pasi elekaki bokomona baye yonso na mokili basala ba révolution po pasi elekaki mais pa ya moindo mpasi eze ko komisa ye mosambeli ba normaliser pasi errer aux pauvres car le royaume de cieux est taillé. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de cieux. Bandimisi mpasi mikakatano tolobaki ne bandeli ya manaka ya lelo conséquence ya nzila nde esali motuka ezala complet atalaka nsima mpo na makelele moko atutaki fo motuka ezala na rétroviseur adendaki na nzila esalaki ye soko biloko ya libumu ndenge nini yango baamortisseur eyaki asalaki accident mpo aviraki brusque yango kino te eyaki atutaka biloko ya bato to moto to eloko moko yango klaxon eyaki baconséquence ya nzila mikakatano ya nzila nde eboti motuka complet étouffement ya kati ya motuka faux voiture to motuka ezala na climatisation bongo boni mpasi ya baindo na médecine na politique na science
na couche yonso eze ko inspiré moindo na eloko te. Malgré mikakatano moindo atikali be observateur pe consommateur. Ayebi ke bakotindela ye misunie polo. Alingi maboko aze kozila. Bakotindela ye nkisi epola. Azingi maboko aze kozila. Bakotindela ye même ba vaccin. Oze koya ko détruire, ko rendre bato ba stérile. Azingi maboko aze kozila. Mais tozena ba couche yonso, ba médecin, lelo master ye soko ezalaka nini, fozwa diplôme ya master. 2 ans soko ya. Et c'est pas si. Matonde tandoze ngonga bo sufito kabona pona mokolo molelo, toko zonga lisusu na manake zeko ya pona kokoba, kolakisa, ko multiplier, bandakisa, kolakisa boni moindo yakala consommateur observateur, moindo ya lelo consommateur observateur. Nzokande tango bozebo observateur ya mokili bobungisi même principe ya tata keli likolo na se po babengi le Dieu créateur po salaki po akelaki boni yozala moto observateur kimi afumu kimbangu balongo mpe bankoko ezale pa na bino tokuta na poso ezeko ya pona manaka isusu matondo mingi. Déclaration commune ya Bangunza. Biso Bangunza ya mfumu kimbangu na kati ya religion africaine. Kolandela bizaleli ya église catholique na nzela ya Senko tolobi boye. Utomboka na biso ezwi bonsomi. Tozokende na 57 ans. Église catholique emipesa ndingisa ya kokamba bayi politique na makanisi pe mate ya maye mautaka na Vatican. Nde na bongo manso matambolaka malamu te na bokambemi bwa mboka. Miso na biso yonso ezali komona lolenge église catholique ebundisaka bakambi ya mboka. Banda eleko ya premier ministre Mbuta Lumumba bayinisaka ye epai ya peuple lokola basalelaka ye campagne ete azalaki communiste pe Satan. Likambo na bango na ba communiste ezali wapi? Babundisa Maréchal Mobutu na politique na ye ya recours à l'authenticité na eleko ya réconciliation nationale na conférence nationale souveraine. Alors, boyebi ke Banque mondiale pe Fonds monétaire international bato ba déstabilisaka monnaie na biso. Conclusion ya conférence nationale ezali wapi? Depuis Mzee Kabila akotaka église catholique esunga ye ata mokolo moko te. Kaka ko bundisa ye na ba déclaration na bango ya mabe. Pe lelo na eleko ya président Kabila kabange église catholique bazalaka kaka opposant ya makanisi ya malamu na kotiaka mobulu na kati na mboka. Yango conférence nationale souveraine kino lelo oyo na dialogue Senko asunga RDC atambala moko te. Est-ce que rassemblement ezali IDPS yango moko kaka to regroupement ya ba parti politique? Est-ce que premier ministre Bruno Tshibala azalaki exclu na IDPS avant to après le 19 décembre 2016? Na mabongisi ya accord ya le 31 décembre 2016 azalaki to azalaki te? Ndenge azalaki totuni motuna, est-ce que azalaki na ngambo ya opposition oyo bazalaki na Union africaine to azalaki na opposition ya rassemblement elongo na IDPS ya limité? Senko basilaki mayele ya bosangisi bayi politique yango babwakaki éponge bazongisi kiloto charge epai ya mokonzi ya mboka po ete anome premier ministre pe batala likambo ya président ya Sensa kouta na opposition non signataire ya bakor ya Union africaine rassemblement pe mokonzi ya mboka akokisi lolenge basengaki. Lelo bazwi lisusu ndingisa epai ya nani po balobela likambo ya premier ministre? Est-ce que Senko bakoki kotalisa biso lelo plan B la bango ezalaki penza nini? Est-ce que Senko ekomi parti politique na ngambo ya opposition?
mpo na nini balukaka ntango inso makila ya bana mboka etanga na eleko oyo biso bangunza ya mfumu Kimbangu na mabele ya bakoko toboyi yango po ete RDC eza eta laïque. Tozongisi bino na mokanda ya Biblia oyo botangaka na lisolo ya Salomo na basi mibale oyo bawelaki mwana. Boyeba ete mama kolo mwana aboyaki bakboma mwana na ye. Kasi mwasi oyo ya moyibi lokola azalaki nkolo mwana te asepelaki bakata mwana. Ndenge moko na bino lelo lokola population ezalaka ya bino te bino bozalaka baye ya Vatican nde bolingi makila ya bana mboka etanga. Kasi biso bankolo bato bangunza ya mfumu Kimbangu na kati ya religion africaine na kobundela bonsomi ya mboka pe mabele na biso toboyi makila ya bana mboka etanga lisusu. Nde na bongo tosengi na bino bayi mboka bolamuka botelema pe bofungola miso na bino bakosa bino lisusu te po ete maeseniko na bato mosusu ya limete bazali kosala bazali koluka bolamu na bino te pe bobosana te ete mondele asalelaka mingi na ngambo ya opposition. Sima ya le 19 na le 20 décembre 2016 nde emonanaki ete ba revendication nyonso bango basalaka ezalaka pona bolamu na bino te kasi pona kowela bibonga na bango. Nde na bongo bobima na balabala te bozela kaka tokende na ba election. Bazali pe na mbongo ya koya kobongisa mboka oyo te. Na yango toyebisi bino bana na biso bozala tranquille. Boyokima oyo etangami ezali solo. Mbeba na biso ezo uta na bakatolike. Na yango bobima na balabala te botia desordre tozila tolanda kimia yeko ya kaka. Nde yango wana bana bozala tranquille botika desordre. Oyo toyebisi bino botosa yango bolanda mpe yango. Tolobi boye Congo ekomi neti mutu nyonso akomi mokonzi. Banda basango babandaka kala na bakompani na bango oyo basalaki na bamindele ti lelo eza kokontinue me banda lelo abu ya Molino atana patiengo atakondima patiengo oyo patiengo Molino atana patiengo atakondima patiengo oyo patiengo Yo quiero que mi coro bango, que va a